critiquer. Pourquoi Karina n'a pas tout critiquer? Mais c'est qui parle de robotique qui n'a pas moto avant d'Akimi. Voilà. Merci. Trace RDC New. Nanya Global Sus. Si tu as solo et Yanangala X-Bass. Trace RDC New. Trace RDC New. René Abiri. Le Macron. Pacificateur. Si tu es Lenda. Si tu Malamu. On s'abonne. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bientôt Kitamata. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Si Tango SIE. Bana Guinée. Trace RDC New. Bana Poto. Information à source. Sans parti pris. Faut s'abonner. Moutoua qui m'a dit. René Abiri. Basobanganga. Le défenseur de la presse. Trace RDC New. Bassi Balala. X-Bass. Namona teo mutakutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo yo bazange lokote. Yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai. Namona teo mutakutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo yo bazange lokote. Yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai. Jali yawe. Jali yawe. Akausi pijoli ya bapasi na ngai. Apesi ya moto mokile pesaka te. Jali yawe. Jali yawe. Akausi pijoli ya bapasi na ngai. Apesi ya moto mokile pesaka te. Bonjour Papa Edi. Bonjour papa. Bonne santé. Ça va bien. Ok, Papa Edi, bazolandao partout dans le monde. Batebele bamitou naraba question. Lelo Papa Edi auprès ya Muyombe gauche. Owapi Muyombe gauche depuis à banda théâtre nana tikala kolakisa biso te sika ya sali rôle ya ki pasteur. Bosangani batebele balobi bosangisi ndekindoki. Eza au juste nini pona bafani nyonso tu o balingaka Papa Edi. Oh, tout ça, réalité, hein? C'est la réalité. Pourtant, la réalité. Ah oui. Lelo tokolo bakeno Papa Edingwe alongwe na monde ya catch et alors à se faire artiste et comédien ndenge mona ba fiston sai. Avant qu'il n'y ait pas la catch, il y avait le théâtre. Et papa sans souci, mon corps. Mais là, le théâtre, il y a un RTNC. Mais il y a aussi la catch. Mais il y a une fondation. Mais l'autre, c'est au moins un plus. Mais quand il y a le théâtre. Voilà. Le cinéma, comme on a gagné, c'est la catch. Et Papa Edi, aujourd'hui là, vu l'âge au tozomona au Kominengo, vu développement corporel au Ozanaengo, est-ce qu'on peut espérer que Papa Edi peut résister encore na ring devant un catcheur ou plusieurs catcheurs n'engo bandeko salango avant? Mais le gouvernement soit combien de catcheurs américains jusqu'à présent ça en
Mais papa dit yo s'entraînera te. Quand on a ça entraînement, il faut qu'on a bien une poche, qui a un entraînement. Quand on a un entraînement, il fallait que nous ayons un gumbi, une poche. Si on a commencé à entraînement, on a mis une poche, c'est pas l'entraînement. Kende ti ala mo footing, mo mbangu, mo nini. Yo va na commune musunga commune musunga comment possible zo ba vie na ngai. Ah oui. OK, papa il dit lelo phénomène moko ekomi awa na kati ya Kinshasa. Oyo wapi catch eza vraiment les sous na ampleur vraiment tendenge ezalaki avant. Et alors ba combat na kati vraiment Kinshasa eza le cas vraiment te. Et alors awa ozali ko s'intéresser plus ba bengi selo ba américain. C'est que ba o tout ya Kinshasa to pe ya Congo mobimba déjà olongi. Ça dit bien. Catch na sona Kinshasa ali sport mo ba buliki. Baza mayili ke ngaza patona ko. So ka kisa combat catch ali. Baki ko bune ko jaka 200 francs. Mais ngapona lo mwana ko na ki ko bunda. Na ki de ke pona gagner bon. La petite facture na ngai ba futinga ina kena bunda. Mais bango ba ke pona ko signer contrat ba ke ka pona ni basi lo bona bango, basi ba dinga bango. Mais ordo ça fait. Ah oui. OK, papa il dit et l'obamara moi partout dans le monde na ebiti soki e génarayo le lenge oyo wapi Karine Mokonzi la baronne deux fois azali considéré comme étant disciple ya papa il dit. Na ko kam mo trop parce que ce que mon dans bon na kata poche allo baka ngote mbongo pe lo baka te. Pour que vous ne baka ka via Karine Mokonzi. Bongola ngai pone tamso Karine Mokonzi mdapisa ngai dingwe biloko no yebi yango otika Karine Mokonzi mopanzi yedingwe avant Dakar. Voilà, Karine Mokonzi mopanzi yedingwe mais lelo Karine Mokonzi nde tozobeta lisolo azali na mboka ya poto ya mindele azarolia mbala dans oapi alakisi vraiment différence na ba chroniqueuse ebele po pape dindengo zalaka na Karine to mona kote ndenge moko na ba fille mususu o baza pe na simasi. Karine Mokonzi azana respect pa ngai ngapela za respect pa ngai ce que ça a problème mon des autres qui ça ya royamba on la kata pa ngai ko tuna ngai ngapela za likamba ko tuna na ko benga Karine to vanda to sololi to du compromis. Ah oui. OK, merci beaucoup papa Edi. Mais erto tala phénomène yango ya catch. Ba combat vraiment nini ou vraiment et markayo ou pe etikalio comme histoire et puis na ba combien de mérites aujourd'hui na carrière na yo étant catcheur de la République démocratique du Congo. Combat est marquant contre Puma, contre l'Itanda Jaguar. Donc on va combattre contre Kangala machine de guerre. En tout cas, tant que on va là-dessus, catch la ampleur mosus. Mais quand on a poto, on va tirer na poto, on va na zungi awa. Ne kutana bata pusu, na bata bana bana sirage, na banini. On ça la catch. Alors, et plus en réalité, on a tika on a département là bango. So tali bien que na kata RDC catch professionnel et ça ka ngai moko edi. Tous amis balité, tous amis satoté. Et des gars moko edi. On a mis ça Satan mingi ndenga pesa na pouvoir. C'est pas la macasse. OK, yo komisara mingi Satan ndenga peso pouvoir wana. Mais papa il dit ba tebele babanga vraiment quoi projet parce que ba démonstration bande ko sala na kala. Oye na cercueil, ozu moto beti yo gagner au côté na cercueil fongoli mutu libumu, obimisi misopo, ezalaka mambo ya solo ou bien ezalaka mambo lokuta to ba aventure kaka
na ndenge ka ya décor on bien que ça Saint Thomas réponse na montaza la Saint Thomas andi maté Saint Thomas di maté que je ko fake tanga mona ki yemo na miso ndai ko ndi maki ya so je ko fake. Ah oui. Et alors papa il dit lelo ba fanatique na yo bazolanda yo partout dans le monde yo lobi que non ondimela na yo Satan donc nzambo salela ka 1%. Mais na habité lelo tozana pasteur mosali nzambe walesa owapi tozomona mikolo ezali opération longola batu epa ya Satan baya bakota na mokili ya bonzambe. Est-ce que vous avez déjà tant au monde en a pasteur walesa? Mais bango bakolo ba bien. On garde 5 bango ba ça des gens qui m'ont le stade. Pas invité dingo ba. Nga dingo na l'esprit ma bien na kata zoto na ngai. Pourquoi ba kimaka ko ngola ngo pa na ngai. Roka ko pasteur del azote misabatu ba ko ka ba ko famiso. Ba to sa mingi na hôpital Joseph. Bato ali mingi bakoka bali mingi na beach. Pourquoi bala musaka bango parce que Yesu asala ki makambo si alongola ki bango. Oui bien que baso ba congolais de mayele te. Sur le bino que église na sala miracle te congolais royate. Sobi que sala miracle congolais. Avant miracle bango do sala wana. Ngabo da mutakisi. Beno ko ko trem sa kokate. Na za mutakisi. Na kwa kufungola mtu misu te. Mais bango zo fungola misu. Mais basa hôpital le bango e église le bango na hôpital. Balunga patiste wa kufa misu bala musaba bango. Bakoka wa botra wa nsete. Ndeni bakoka baza ko reni. Baza kufa misu baza ko reni. On moni bien que elle fasse. Pratiquement bana kota. On est lipona ko yiba su bandi ba population bongo. Que yelanga yo temps, yelanga au tapon na salle non. Ah oui. OK, papa il dit balobi politique et landara biso na ba makambo nyonso na ba domaine nyonso ata okimya ngondenge soko s'occuper na politique te politique et ko s'occuper na yo. Et alors papa il dit lelo tozali na période ya ba élection. Oyo wapi tomoni FCC et bimiseli biso candidat na bango o babengi na komba le dauphin Shadari Ramazani. Tomoni pe bandeko na sope opposition basangana ki babimisi Martin Fayulu na mbala moko bandeko opposition ba retirer ba signature na bango. Et puis deuxième motuna ngai ezali concernant machine à voter. Papa il dit ako voter na machine à voter to ako voter na machine à voter te. Souvent bien ngai ki dingo machine à voter en na ko voter. So bito ko voter na machine à voter te na ko voter. So lui bati Shadari. Ça va. Tokotala Nangola. Bachaki président moko boy ba président na place à Longwe. Président Oyaye a changé mboka. Tout à oya koya. Yepa ko ninga ngote ke akbena libulu baniga zo koya. Alors quand yepe a changé. To boya te. To kindiga. Ça ça m'a bé to révolte parce que révolution à biso et la chaque année toujours là. Ce qui est pas qu'on l'inga on te que à quoi na moninga na beba o moninga o baba baninga ba quoi que il pas pour à ça la ligne na. Mais c'est tout le gâteau faut ouais mara présent Robin papa. Voilà. Et alors surtout zana basali na nzambe to tu na rabango nzambe alobi nini pour na situation mboka mais tozana papa edingwe serviteur ya Satan. Donc Satana azoloba nini pour na ekolo ya Congo o tozomona lelo ba refouler ba congolais et belé na niveau ya Angola. Ce va refouler ba congolais et belé na niveau ya Angola. On a les talibango hein parce que bongo construit car na mboka papa. Bongo construit na mboka na bino le tramboka ne comme ba nzela. Les cabos moyens vont des actes, va dire qu'on va désordre, mais toujours qu'on construit un boca papaya.
est-ce que ça bien le beaucoup tika mboka no zongi mboka pa zo kuma kitoko ya bishimo ke za ko beba alors tu vas refri ba ko ba ona mbongo zana yango ba ko construire mboka na biso c'est normal. Voilà. Et alors papa il dit na ndenge na yo moko na administration na yo nini ozali ko préparer pour na public na yo public na likamboni na likambo o etali catch. Oh, puis il y a un l'aise. Écoute, nous autres, nous avons des sangani. Nous avons des mais le gouvernement, c'est un gars qui est des jambandaka. Le gouvernement, c'est un gars qui va foutre un peu de choses dans le soir. C'est comme les lotés, comme un lobby. Parce que sont sans avoir tous en besoin de jouer, on va foutre les gambons. Il y a transport au ring des zombies. Public va vendre calme, gars dit en forme, dans la 50% en forme. Voilà. Et alors papa il dit merci beaucoup na temps au PCBSO pe na disponibilité au solo la nayo. Et alors papa il dit tout comme na biso déjà na suka na de sokope sa numéro na téléphone pour na ba nyon surtout au bazolanda yo. Numéro de mon téléphone 04 plus 243 081 920 36 50 la bandela plus 243 081 920 36 50. Voilà. Ok, merci beaucoup papa Edi. Donc pour na mututu azana besoin de solution au commerce au marambona ezali au simbate akoko contacter papa Edi pour na solution. Quoi no ko benga na ko na mo manzambe tikanga na département ngala ni. Oyo zali. Oyo. Voilà. Pour ce que tout na ko manzambe na psychiatrie critiquer. Voilà. Soko tout mo linga na ko manzambe na psychiatrie Karine a attaqué motoa. De ce que papa dit mutotinda kasala ba polémique wana. Mais nzambe batinda kasata sala polémique. Oui que nzambe na sata ba coopéraka. Si si. Ngana kanizolo coopérer comme les gars. Dégâts. La baronne. Voilà. Ce qu'on a poto kuna bari mais réseau bimono te Karine ba ko menacer nini tout ça pour na ba diaspora nyon surtout. Batika Karine en paix selon papa Edi. Naïf mabe o Karine salite Karine ba la vérité. Exactement. Asalo ko la musicien wa na pota critique rabat nani na bosani kombo na na poto. De Karine de Avazandengue, la classe marron. Puisque le gars a critiqué. Pourquoi Karine n'a pas critiqué? Le 5 parle de robotique dans la moto avant d'Akimi. Voilà. Merci beaucoup, papa Edi, et bonne journée. Merci. Partout dans le monde, la trace RDC News, le monsieur Diobonoka, Vérité sans frontières. Présenté par Mwanamboka Christelle Kalonji, Mwanamouba, Nzoto Pete. Les gens qui ont invité Nangai, star de Mwanamboka Kono, star du monde entier, vous allez découvrir. Bonjour, papiti. Bonjour, maman. Comment ça va? Nazabia, il faut mobiliser. Papiti Kala, vous allez noter, vous allez canate, au Kenya. Sur le business, on a le 15 jours quand on attend la femme comme la télé. Nous avons la ville à Kinshasa. Nous avons placé une nationalité. Sur le Canada, on peut prendre un carte de famille. Bon, on a un nom comme on a un nom comme Kassi, on a un monsieur qui veut mon attaquer. Vraiment, la CB est grâce pour tout à l'heure que vous avez bien. Mais papa il dit bato bazo le bapé ko déclarer boni otiki catch petit na théâtre. Non otiki catch té. Parce que ça nous on catch té. Catch avec la puissance ma carte tant que moi pour manoir balikan de jaguar donda en tout cas catch avec les choses. Mais c'est quoi le catch avec le campagne indiqué.
Donc, je préfère que vous ayez une libanda pour que nous manifestions dans les détails. Et il y a plusieurs choses qui combattent les rebelles. Quand ils disent que ils disent aussi là. Parce que ils disent que comment on va sauter que nous avons gagné. Nous avons sauté et ils disent que nous avons gagné. Alors, nous avons une libanda. Pour les libanda, nous avons une sérieux. Ok, papa. On a na libanda nous avons besoin de libanda. Mais tu as occupé une machine de guerre. A bêta kio, a gagné kio. Oui, on a une machine de guerre à bêta. Pour moi, bêta, papa, oui, bêta. Ils ont un problème. Si vous avez un limite, pour le sport, il y a une victoire ni une défaite. Ce qui n'est pas du bon avant. Nous avons catché un sauté qui est même à Poli, comme des bannis à Comboy, pas cher pour la à Bombi, à Tika, pas cher quand il n'y a pas de combat. Donc, on a fait un combat et béni, la gagne pas comme béni. Ok, papa, c'est que les biso pe awa na kin na biso Congo, ma nani oyo angwalima zo ibai. Anguluma ou Anguluma, ok papa, merci Anguluma. Les petits gens des sodas, Zaki des sodas. Ça soda, c'est quoi? Mais alors azolo baboke yo na ye ke ya ko beta yo. Donc ato sing ko bana ya ko beta tambala bala 10 tambala 100. C'est normal parce que les fanatiques ya yo. Nga jamais les fanatiques ya. Tanga du combo na comme na ngani edingwe anguluma mutuna ngi. Ya iko katana mukose anguluma. Donc les fanatiques na ngai il faut le capos à sa combo na il faut finga ya afinga papa na. Merci. Donc moi na a Bunginzela a ebi ke wana za papa na ye azo bude alingazwa donc gaz alingazwa 60 na sima papa na. OK balandi na biso papa partout balandi biso monate. Ba biso lisusu ke otiki makambo ya kisi okoti na mabondi donc bongo ni motema okoti nzela yenza. Est-ce que so papa? Ngana sala ka satana na 9%, na sala ka nzambe na 1%. Na kobosa nzela kisi. Ngai na ba clair na ba passer ba kosa ka ba teke o ngana sala ka nzambe akamata kisi atina se akamata bibliothèque ko kono kosa ko tono kosa ka peuple. Ngai dingwe na sala ka nzambe na 1%, na sala ka satana na 9%. Esi. Papa de ubangi singali. Non, mais ndeka kolobi wana donc il m'a dit mais ça choix na katona démocratie on va pas na côté ali ngana kuna na kota sata bino nga kota sata pale pour éviter que ça passe à mon mabe mais beaucoup de bola que ça ngai et loko ni no ma be sata sala ko le ngana panga pina ki ma sata bole que ça ngai à côté bon ndeko nanga Louise Kalonji na Londres azo la réponse pour abina tunabo est-ce que maman abanga kate kozala pembeni na yo maman akoki côté ya yo te ke otika no ko service satan les gens qui n'ont ndenge na ye soki asambelaka ngana asambelaka te mokoto kokufa soki akendeki pa lola amulina na l'enfer avec à cop nga pena yepa na yepa na ye po yo kolinga mbani na telenga na kolinga ngata akobeta pe cop nga na yepa na so kuna pa satela rabie nga pena beti cop yepa yepa na biso. OK papa na moni pese ke ngai na yepa na yo otalisa ngai olakisa nga nani makambo ngo eza ndenge ni etambolaka ndenge ni na monga pena ye na yepa na po la lingi na yepa na yo otalisa nga olakisa nga pena makambo ngo. Yo komi Karine Mokonzi. Oh. To se kanana. Komi Karine Mokonzi. OK, ngape comme la Christelle Mokonzi Kalonji. Eza figure mo wade. Tika ngana Karine to sana comme simi koki. Yo be sana comme nge koki. Non, oza papa na ngai okobo ya ngate ngape nazo epa na yo. Oza ngape ka lokola Mokonzi po ngape naza Christelle Mokonzi. Non, yo tuna permission pas Karine Mokonzi. Pour la mokonzi na ngai.
Ok, balandi boyoki, faut na senga permission, pas la baronne. Il y a mon compte, il faut payer sa permission, ce qui papa pour que l'action ma campagne soit na to éviter ma campagne. Et ça c'est que merci bien battu sur aujourd'hui ba quoi kolanda biso partout, pour s'abonner ou continuer toujours pour s'abonner. Merci na pesi ba mbote na ngai na Karine Mokondi la baronne la patronne na pesi ba mbote na ngai na Louise Kalonji moi na Londres maman sociale et SP Kalonji parti États-Unis moi c'est américain. Oh là là, va me porter des bisous. Lydia Kapajika, moi ça solo. Ah, yo kabatika yo. Oh, Amida Chati. Ouais, ba gros bisous à moi. Nangamo ko Christelle, Kalonji, moi na Muluba, l'air d'origine. Bye, tukutani.